Ah, libala Karine Mokonzi. Bitumba vraiment eza kaka. Libala ya Karine Mokonzi. Eza kobimisela biso ba bitumba moko. Oyo tozela te. Neti liwa ya chinoise oyo. Ezali parmi bitumba oyo tozela te. Kaka na mikolo mike. Ba jour ekomi ya kokonte. Na la Chine chinoise ya soldat. Reconi aya kukufa. En tout cas, bamatata oyo ezobima sikoyo ezolekela ngai. Ngai naza robot na mémoire oyo ekuba mezolekela ngai. Kolo, kolo, kolo. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. En tout cas ezali kolekelanga. Naziyebaki ke mikakatano ekoya na libala ya Karine Mokonzi. Me ekoya modèle oyo te. Ngai papa robo nazalaki kozela yango te. Ba oyo nyonso eza komonana. Eza kobima na net. En tout cas nazelaki yango te. Yango wana naza komituna. Nazo komituna. Batu oyo bazaka na poto awa. Soko alingi kobala. Pourquoi bakangaka telefone? Etangi azwi numéro na ye. Atieti une invitation. Mais soki bozo benga ye, ozozwa ye te. Soko bengi mukolo mususu, ozwi mutu, mozwi te, ye te. Mutu wana lobi, telefone eza na maboko nanga. Loba kaka nga na koyebisa ye. Lelo na yebi. Lelo na yebi, bakimaka mikakatano. Bakimaka mikakatano. Me oya biso, oya bino, oya bango. Karine Mokonzi, la baronne. Ye, azakaka wana devant spectacle. Bon, makambu nyonso ekoya. Pour éviter ceux qui balobaka. Spectacle, en tout cas, eza matata pona lobango. Yango wana, azali posé devant ba makambu nyonso oyo ekoyela ye. Alors, sikoyo yango na kanisi. Karine Mokonzi, ye soka alobi bombama, ekozala ndenge nini. Karine Mokonzi soka koti maki, ekozala ndenge nini. Na mituni nga moko, na lobi bon. Lokola Karine Mokonzi, le 24 octobre, azana makambo. Le 7 novembre, azana makambo. Sikoyo na septembre, soka kotaki deja maki. Elinga kozala ndenge nini. Po elinga kokende. Feti oya Olga Kabelo te. Olga Kabelo asali 20 ans ya mariage. Karine Mokonzi alinga kokende te. Pote a préparé jour le plus long. Yango wana naza komituna. Na lobi siko bato yo bakangaka ba telefone. Ba o bazaka na ba telefone. Soki bazaki na place ya Karine Mokonzi. Seki bango balingaki babombama. Banda 6e mois. En tout cas, na pesi bango tort te ndenge babombama. Ponga moko na komi mituna. Karine Mokonzi le 24 oyo. Ndenge sikoyo. Azana mariage ya Olga Kabelo. Akesala soso une semaine na Belgique. Tango akozonga. Est-ce que Karine Mokonzi akozala toujours posé na côté makambo ebele parce que toyebi bien. Karine Mokonzi fazala au moins en forme makasi kozala ndenge azalaka. Po jour ya mariage na ye, eza lokola ba jour ya mikolo nyonso te. Eza pe lokola ba mariage tout te. Pamba te ye azali la baronne. Fazala na nzoto kolongo no mokolango. Fazala ata na grippe te. Mais Karine Mokonzi, lokola ye atiaka naki camarade liboso
ezali neti ndeko elobi ye moko Olga Kabelo aza neti ndeko na ye toboyi yango mpe te akendaki mpe na feti mpe azosala une semaine na Belgique abosani memi bokono oyo ezomata se komata nandimi kutu te abosani yango mpo mutu nyonso atokangi matoyi ozomona na télévision na radio meme na radio ya voiture atotiaki miziki na yo okomona ekati eyebisi yo alerte maladi wana na mokolo lelo 6000 personnes baza contamine mais Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi oyo kaka azobala mama YouTube icône amour paya Olga Kabelo atie amour liboso quelle émotion quelle kobanga bongo bato oyo bakangaka batelefone na situation oyo balinga bazala nini balinga baloba na Olga Kabelo nazobela lokolo evimbi nayebi te soki mbasu mpo na mariage oyo balingaki bakende te sur et certain oyo radio ezo annonce bamaladi mais Karine Mokonzi akei akomi na feti ya Olga Kabelo mpe azosala une semaine Karine Mokonzi asélicité sango elanda ye chinoise akufi banda bachinois bafanatike ya Karine Mokonzi bazwa kombo ya bachinois na bachinoise banda ba Karine Mokonzi bafanatike na ye bakonfirma bakoma kosolola na ba Angelica Madeleine na ba bana membre na ye moko Karine Mokonzi kolakisa ke tozali bacombattante na yo naza chinoise ya première ligne moko te sakufa mais sangwa mawa eye kaka na moma oyo onkolo kolo libala ya oya biso la baronne mama YouTube tala babiloko ezoya oya minene boye oya minene boye oya munene boye oyo toimaginaki te tozozela mwa video moko esalama nde batumbola ye me tozomona makambo oyo ya minene nayebi koyeba ntina bandeko ebele bakangaka telefone nayebi koyeba ntina bandeko ebele bayambaka te ti mokola kobala 2 semaines après kobala nsima komo yamba nayebi kocomprendre nayebi koyeba yango na biloko oyo ezokwela Karine Mokonzi liboso na bana koyeba ntina te nalobi oyo yo akangi akomi fiere akangi telefone po azobala bo asala kaka bakosala davance nga soki moninga bali nasepelaka te na felicitaka kaka alors oyo akosala sali me lelo naye koyeba bakangaka mpo na kokima ayoka makambo bayoka makambo ezala ya malamu ezala ya mabe aza concentré na sala lwaki aza concentré na elamba oyo bakotongela ye ya mariage aza concentré na kinzonzi oyo ekozala liboso avant mariage azali concentré na santé na ye alingi même pas babouton ekontinue kobima ye alingi babouton etikala ata misato to mibale aza concentré na modele ya suki aza kokanisa cameraman akozala mokolo wana soki ayi na bateri moko ekozala ndenge nini soki nazwi de cameraman mbongo ekozala ndenge nini mais tika na signé ezali jour moko le plus important mais Karine Mokonzi la baronne aza toujours exposé azali akota te Karine Mokonzi azali toujours exposé na koyamba bacoup de fil mwana bato litoyi tempa ekoma komona pasi mutu moko te ayebi ke telefone ndenge ayambaka mingi bongo ezala libala te akoki kozwa problème na litoyi mais Karine Mokonzi la baronne tina feti na ye aza koyamba batelefone Karine Mokonzi la baronne tina feti na ye aza kokoma batexto Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi la baronne biloko eza kokitela ye bespectacle na kanisa na ponono sango bien ya ndenge na ndenge oyo tozelaki te bafeti baliwa sika oyo likambo nini eza koya bazemi bana likambo nini eza koya bamama bana bakamaradi likambo nini eza koya spectacle na spectacle petacle ou bien bon oyo kaka eza koyela ye yango naza kokanisa etikali mikolo mike le 24 le 7 novembre
match esili awa biso match na esili te biso match ezali biso match ezali bon bino pe match ezali bango pe match ezali pamba te Karine Mokonzi Jurango nde tozosambela eleka koleka oya papa wemba na Amazon eleka koleka oyo ya Fabregas na mwasi na ye eleka koleka ya bato ebele jour wana ezala jour moko ya somo pote oyo aza kobala azali star pamba te azali mama YouTube pamba te azape vedette pamba te azali icône alors icône vivante aza kobala tala spectacle soki banini ebele eza koyela ye menkolo en tout cas yoka losambo ya ba chinois na ba spectateur oyo bakobondela mpona Karine Mokonzi yoka pe ya mama Charlotte yoka oyo bango nyonso wana tikati opesa bato nyonso nzoto kolongono bazala na kati ya feti wana pe yemoko na baronne na bafeli en tout cas songa bango ekende malamu pamba te spectacle soki spectacle biloko oyo eza koya en tout cas eza kobangisa na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.